Allô la Chine, allô la Chine. Bonjour Liboma Mokondi. Liboma Mokondi nazo adressé vidéo pour na yo. Liboma s'il te plaît. Nazi ba coup de fil, nazi ba message. Liboma en tout cas na sengi yo sala ata moi 10 minutes hein, ou expliquer la Chine que ozana problème na Karine Mokondi te otiki ba émission te. Po bato bazo kanisa ke osiliki. Bato bao kanisa ke otiki ko sale la Karine Mokondi ba émission. S'il te plaît Liboma, vraiment la Chine na liena expliquer bino Liboma akufela ki noko na ye ba boma ki ye na Kisasa. Donc Liboma ti lelo azana matanga bazo sala tu ebembe wana o baboma ki noko na ye ezonga na France. Noko na ye aza française. Donc ebembe wana basengi yango ezonga na potopo mwasi na ye na bana bavandaka awa. Yango wana soki bozomona Liboma te parce que bazana matanga bazosala ba solution. Bazosala ba solution po basala tout po noko na bango wana o babomaki na Kisasa ebembe ezonga na France. Voilà Liboma, s'il te plaît Liboma, sala émission s'il te plaît pour expliquer la Chine parce que la Chine bazo kanisa ke otiki ko sale la Karine. Mais la Chine nga nazo informé bino na côté nanga ke Liboma alobaki yango depuis dès que Karine a perdu grand frère na ye, Liboma pe le même jour wana informaki ke akufeli noko na ye batiela ki ye poison na Congo akendaki kotala famille na Congo ale akangami po na confinement wana po na ba avion ndenge banda otambola te. Donc noko ya Liboma azongaki te ba empoisonnaki ye akufi. Donc sikoyo noko wana akendaki ka vacances akendaki peut-être kotala famille kuna babomi ye azongaki lisusu te. Donc awa bazana ba démarche kosala po ebembe wana eya na France. Boyebi ke ebembe tango basala ekufaka na Congo na Afrique po eya na France ezalaka procédure mulai. Donc so tozomona Liboma te, ça veut dire asi alobaki makambo wana. Liboma aswani na mutu te, aswani na ngai te, aswani aboyi te po alobela Karine. Liboma aza mutu a Karine. Liboma aza mutu a Karine. Donc atiki te kosala ba émission mais bazana ba sérieusement ba problème na famille na bango po ba bomi noko na bango. Ba bomi noko na bango et bomonaki ke Liboma azalaki na atindela nga na koko témoigner yango. Atindela inga azalaki na matanga kendaki na province et pas koko na bango a mwasi alakisa inga même koko na bango a mwasi. Donc Liboma asiliki te, Liboma nazo rassurer bino Liboma nde bazana ba problème na famille na bango parce que ba bomi noko na bango na Congo siko bazo sala démarche pour ebembe wana eya na France po bakunda ngo na France. Voilà la Chine totika ko sala makanisi ya mabe. En tout cas nga Liboma koyoka émission oyo Liboma na osenga yo s'il te plaît oleka osala vidéo osala émission pour expliquer na côté na yo moko la Chine peut-être bakondimanga te makamna oloba mais na lobi nde vérité na yake vérité et qui yake vérité parce que Liboma mutu a solo la kinanga Liboma mutu apesa inga bilili Liboma azaki pe pa koko na ye apesa inga bilili donc nazo confirmer bino ke Liboma atiki kolobela Karine te azali mais azana ba souci familial. Voilà la Chine na suki wana nazana musala na suki wana na ngeka po na confirmer bino ke azali mais azana ba problème familial. Baku akufeli noko na ye. Donc ndenge na expliquer ke ba boma ki noko na ye ba empoisonna ki na Kisasa. Siko bazo sala ba démarche po
noko na ye wana baya kokunda ye na France. Voilà la Chine. Ba bisous bisous, à plus tard. Ciao ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. En tout cas, bo tenir nga rigueur te na modèle na expliqué wana s'il vous plaît.